Bandeko, maloba sarato la lobaki, tozoyo kango biso nyonso eza maloba moko, mabe bandeko nyonso bazolobelango, pona Angelica. Bandeko, ngai papa Robo, nakoki pe kotika bongo te, etanke bino nyonso bozomona, maloba oyo saratola alobaki, batu preske nyonso bazoloba abimisaki maloba mabe alekisaki. Ezala meme na batu bazali kote ya Karine Mokonzi. Nalandi Fenek Mokonzi alobi yango pe. Nalandi ba jenima. Donc maloba oyo saratola abimisaki, bino moko bozo mona, bozo yoka, tous les côtés balobi maloba ya saratola ezalaki maloba mabe akokai kobimisango te. Boyoki bandeko. Alors nga papa Robo soki nalobi elakisi te na ye kochuba saratola eloka mabe, na ye kaka pona lakisa nga pe naza na droit ya koloba. Ezala saratola aza bien na Karine, aza bien na la Chine, me bino moko bolandi partout ndenge bazoloba. Na faveur na ye bazali te. Soki muta kozala eza ye moko. Bato tu bazali contre maloba abimisaki. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na bandi na tonalité makasi parce que nazali un peu nerveux tikana kitsakanda. Po ezali makambu ya kosakana te. Komona maloba saratola lobaki, ezala na poto, ezala na Afrique, partout ba confirmer ezali maloba mabe. Alors, bandeko, ngai papa Robo, nga pe n'opinion na nga na moni, maloba saratola alobaki, ezali maloba mabe soki ezalaki en dehors ya YouTube. Me lokola ezalaki na kati ya YouTube, nga na moni yango eza maloba mabe te. Ata muke te. Parce que saratola azali randonnette, azali chroniqueuse ya polémique clash rando. Angelica Madelena azalaki na kati ya rando. Alingaka rando. Asepelaka na rando. Donc, maloba oyo saratola abimisaki pananga papa Robo ezalaki ata mabe muke te. Parce que tango asalaki yango nga nalandaki. Tango abimisaki malobango nalandaki. Côté ya Angelica, réponse epesamaki. Équipe Ovald ya Sarato ya
Angelica Madelena epesaki réponse. Pe bato nyonso o balandaki yango bapesaki Saratola réponse. Na réponse yango balobaki teke Saratola maloba oyo bimisi ezali maloba moko illégal na rando internet. Non. Bato tu bazalaki d'accord bakomprendraki maloba Saratola abimisaki ezali rando. Kobanda na ye moko Angelica Madelena amonaki photo na bakoton ayebaki ezali rando. Ayokaki maloba ya Saratola ayebaki ezali rando. Biso nyonso tolandaki toyebaki ezali rando. Tozwaki yango maloba mabe te. Bandeko. Eloko o tozwaka mabe ebangisaka tolobaka yango avant. Entre bino bolobaka deja nga soki mutu akangisi nga na yini libela parce que eza makambo ya internet. Soki pe bakangisi mutu tango abimi aye mbala moko alobaka na yini mutu wana libela po akangisi ngai. Eza makambo ya internet. Mais toyokaki jamais Angelica Madelena. Toyokaki jamais Bamida. Balobaki Saratola maloba oyo lobi eza illégal. Eza maloba moko nengo bimisango boy na yinio libela na mokili. Toyokaki yango te. Ni na munoko ya Angelica, ni na munoko ya batu na ye, ni ya ba équipe Ovald. Alors bandeko ezalaki maloba elobami na kati ya YouTube na rando. En tout cas pananga papa robo maloba Saratola alobaki ezali permis na kati ya rando ya internet. Oui. En plus maloba wana bolobi na internet ba magicien bazali, bandoki bazali, soki bayoki maloba wana ata Saratola asalaki yango na konta rando me bango bakokota na kati bakesala mutu mabe. Bandeko tango bolobaka bongo ezali bemotion to ezali douleur ndenge tobungisi Angelica yango ezotinda bino to penza bolobaka réalité. Soki mutu akufaka po balobeli ye maloba okufa baniata yo d'après nga mutu alibosa kokufa ezali Kabila. Po soko beti sikoyo na ordinateur yo ozotalanga okomi combattant congolais okomi Kabila. Esili nango komaka kabiloko misatu wana. Ba video ekobima ebele ya Kabila. En tout cas liwa bokoyoka yango ya ndenge na ndenge. En plus oyo bazoloba ngo ya solo. Ya rando te, ya kosala moninga mutema pasi te. Basuetaka penza, basiniaka liwa ya Kabila. Mais Kabila kufaka te. Bamazisien pe bamonaka. Bandoki pe bamonaka. Bato mabe ya ndenge na ndenge ya Congo bamonaka. En plus parmi bandoki ya Congo na bato mabe ya Congo na bamazisien bango pe bayina Kabila. Alors soki maloba wana ebomaka bango bayina pe Kabila. Pourquoi Kabila azolia tomate ya kingakati? Pourquoi?
parce que maloba wana bino mutu bochango na mutu mama moko alobaki na mwana na ye soko katisi prince baniata ata koniata mwana pa katisi prince baniati ye po ndoki mo akotaki bandeko ezali coïncidence maloba na biso tolobaka eza na pouvoir oui maloba eza na pouvoir na likambo nango na moma nango pe na concentration nango pe mutu oyo yozolobela maloba nzamba permettre pe mutu wana azala na croyance ya croire ke mutu akoko boma ye na maloba po soki mutu wana azo croire te yo kobome na maloba okoloba oyo lingi yazomona ngo théâtre ndenge Angelica amonaki maloba ya Saratola théâtre ya rando bakoton Saratola atiaki Angelica amonaki yango théâtre ya rando alors sikoyo ekomi Angelica te mutabomi non Saratola te mutabomi Angelica ok mais pourquoi bozoloba maloba nda bimisaki ezali mabe abimisaki maloba mabe te abimisaki ba maloba oyo ekosala Angelica pasi yango wana eza rando ya internet bandeko rando bakabolaka bagato te rando bakabolaka biskuit te na kati internet soki balobeli yango boye na libanda wana ekomi mabe me na kati internet ezali permis yo nde soko moni maloba oyo ekomi obima na internet eleki kilo ezolalisa yo pongi te ozosala bacauchemar okomo banga bacoton eza simple changer direction longwa na monde ya rando kende kote mosusu koma na yo kosala likambo mosusu tango internet ezalaki te YouTube ezalaki te monde mokonzi ya rando ezalaki te ozalaki toujours vivant ozalaki na eloko ozala kosala okoka mpe kosala eloko mosusu me Saratola ngai papa rando nayebi Saratola asalaki rando na ye na banorme oyo ezali na kati ya monde ya rando soki Saratola na miniti oyo azwi susu bacoton atie Fivette Mayemba eza kaka na norme ya rando ezali rando soka alobi maloba oyo alobaki na Angelica alobi na Fivette Mayemba to alobi na mutu nyonso oyo azali na rando eza kaka legal na rando sino te oyebi ke soko olingi yango te olingo ponela batu maloba balobaka pona yo eza simple libere planète ya rando eza simple bino tu bo confirmer Saratola te mutabomi Angelica mais pourquoi bozoloba makambo alobaki eza kilo fo alobaka makambo neti yo non mutu na mutu aza na maloba oyo akotake kote kuna mutu wana azwi vertige ndenge bozomona Fivette Mayemba oyo nazotanga kombo na ye na mura bafinga batu mutu alonga bango aza te me bacoton oui nanu batie bango te bino moko bozolanda
bozo mona ndenge bazo sala ba cauchemar sans kolala. Sans kutu saratola atia bango ba coton bazwe liboma bato basilaka te bato soki bazo pupula internet ebangaka etremblaka po mura oui abangisaka même ti kota la Chine eza na bato babangaka Fivette Mayemba abangisaka pe alors bato babangaka oyo tozala kokanisa eloko ya kokitisa bango kokangisa monoko eza te nzoka eza nango kaka bakoton saratola abeti eloko ya moto abeti eloko moko legal ya soin pesali befe na Angelica te Angelica kokufa kufi ezali makambo ya saratola te maloba alobaki te bafoto pe atiaki te mpo nga nalandaki réponse ya Angelica na rando wana nalandaki réponse ya équipe ovale ya bamida ya bato nyonso nalandaki rando wana ti esilaki Angelica akoti na makambo ya bazawadi saratola akoti na makambo ya majabu na bazawadi tokoti na etape mosusu me lokola Angelica akufi alebino nakobanga nakotremble bobosani banzambe bosambelaka bolobi te saratola moto abomaki nsima bomoni eleki kilo bolobi te saratola te moto abomaki me maloba wana bademo bazoyoka badiabulu bazoyoka bandeko bongo yo ozozela banani bayoka bamaser na Vatican pape moto ayoka ozozela nani ayoka mokili fo yoka bandoki pe fo batala bamazise pe fo bayoka me baza na pouvoir moko wana te soki yo moni baza na pouvoir yo mutu ondimaka pouvoir wana soki balobi na yo tala dikoshe kobima lobi alors lokola yo za na croyance ekobima mpe mpo bandoki bayoki wana yo na bandoki na yo bosololaka soki balobi na yo lobi lokolo moko ekovimba banda kolela yo awa na makambo nyonso bamandoki bayokaka bato ya mitema malamu bayokaka bamazisien bayokaka na makambo nyonso meme na ndako no bisika oza lelo ntango otamboli na balabala bato wana nyonso batali yo batioli yo mpe misusu mpe babeteli yo maboko alors awa na internet saratola asalaki kaka rando rien du tout ezali rando eza rando boloba teke na Congo balekisi na Côte d'Ivoire Lolo Boté camarade ya Makoso à partir à Poto babengaki ete na procureur parce que balobi bakizaki ye baportaki plainte balobi soki chinois bapanzi cimetière ya Rafat ya DJ ezali ye mutu atindaki eza chinois te eza bato na ye asalaki nini azwaki avion akiti na Côte d'Ivoire azofilme akende tina tribunal abima sans et sauf est-ce que balobaki na ye maloba oyo za koloba na Rafat eza choquant eza rando soki bino nanu boyoka maloba ya diri te na ba pays mosusu ya rando bovanda na bino
botika kotia libabe nyonso. Oh, Congo muteza boye, Congolais mutaza boye. Pona koloba Congo aza boye, Congolais aza boye. Botalaki ya ba pays boni. Na mukolo otalaka ya ba pays boni, barando na internet. Polo bananga. Polo bana mukili. Nga papa robo. Natalaka barando ebele ya Amérique latine. Eza plus violent que ya bino. Randonnette mususu ya mwana muke. Babete masasi kalati ya mwana mwasi. Na ba Amérique latine barando ezali internet. Na ya télévision kutu na plateau babundaka. Bino boyebi barando te. D'avance Amérique latine botala ngoni. Ngana tala kango parce que na yokaka espagnol. Donc na monde oyo langi oyo lobamaka mingi ezali anglais. Oyo elandi yango ezali espagnol. Alors ngana talaka ba YouTube na barando ebele. Na yebi na ba kombo ya barandonnette na barando ya bamboka wana nyonso. Na yebi bango nyonso te, mais na yebi na bamboka barandonnette o natalaka po baleke ebele. Tango bino bolobaka Congo boye. Nga kutu moyena expliquer mutu alobaka espagnol ya bamboka wana ezate. Parce que akokatana na koseka. Akokoyande kokufa na koseka. Pona kokondane Congo na bino na ba Congolais. Liboso pona kokumisa mboka mususu. Landaka makambu na bango. Yokaka balangi na bango. Yebaka makambu na bango. Ebandeliti suka. Bongo comparé na oya ba Congolais. D'avance tango bolobelaka Congo. Bo comparaka milliers na bino. To communauté oyo zo vivre ya ba Congolais. To oyo bokendeke na nganda ntaba to ya ngulu. Alors, Saratola abeti rando légalement. Ezali illégalité. Saratola nga papa robo na kopekisone lo côté. Au contraire na koloba bravo. Nanotake Fivette Mayemba te na mura. Me baswani na coton. Saratola bravo. Oza penza mutu na succès. Oza penza randonnette oyo ya solo. Soki ba bengisio na Côte d'Ivoire. En tout cas na Congo pe fozwa prime. Ya ranto. Mama coton. Maloba na yo. Ezo bangisa, ezo salisa ba cauchemar na bato ya monoko. Saratola encore na ndimio na rando okomi na niveau moko ya kosakana te. Bravo. En tout cas, pananga Saratola oza zéro faute. Makambo sali na kata rando ezali légal. Ya soin et suis peso beta. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengia Komba. Hein? Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.